quartier King. Sote bozo seka po bozo na kurango. Bozo seka po bozo. Ni chef wana alongwa. Olo bango. Ngai na zolo papa, ngai na zolo ba. Ah, biso toza na quartier Kivu. Toza na quartier Kivu na kati ya commune ya Selembao. Leti na service kuna. Bateki kurana ba moulin. Toza na service. Inamba, de passer to comme le kona bandoki na bana. Papa. Bote papa Molière. Yebsa biso ba imboka ba yeba awa tozesikani. Awa tozeli na quartier Kingu na commune ya Selembao pene na Upen. Upen voilà. Tukuti bino awa tomoni ba mama, tomoni ba bidon, tomoni ba facture, tomoni pena mouvement makasi. Likamoni nango bimisi bino na balabala lelo. Likambo ezali awa ezali ras de bol ya la population. Tozalaki na courant ya malamu pendant un moment donné. Mais mbala moko SNEL abandi koteka courant na ye epa ya bato soko tali awa za komona biso to na commune ya Selembao ba câble ekete kuna na côté na commune Ngaliema et matili susu te côté ya Telecom pona ba machine alors tozala nani ya mabaya ya fufu ba machine nyoso tout surtout machine ya fufu alors à tel enseigne que tozala kalisusu na courant te mais curieusement soko tali neke ba maman balakisi ba facture awa banda na mois de janvier il y a 2014 jusqu'à lelo oyo facture ya courant et mati na 43%. Banda 2012 wana kureza te me facture et mati lisusu et puis batu ya SNEL bayaka mikolo nyonso koya ko déranger bato okomona ba pesi bino courant de 9h à 14h po baya ko rassonner bato koya ko senga bato bafuta mbongo wasi comme na fin du mois ceux qui comme la fin du mois nde bayaka alors ceux qui basiba régler situation na bango courant ke lisusu lokolo zo komona sikoyo bazela na toke malembe wana wole ba kuweke na cabine kureza ali eke kote mususu awa na cabine courant et bandi ko sauter pourquoi parce que ba surcharge eleki voilà et surcharge wana ezali ya cabine na bisote surcharge wana ezali wapi ezako wuta na Ngaliema charge eleki tosengi balongola ligne ya bamule o ezawa eza ya commune na bisote biso toza na Selembao alors tolingi toyeba est-ce que na mibeko ya entreprise munene lokola SNEL commune mosusu baza na droit ya koyako koseravitaye na courant ya commune mosusu ba répondre biso lelo toyeba balongola ba machine eleki toza na surcharge mama toloba ke cela yo bato basala manœuvre eza bato ba gérer cabine na service biso toza bato ya SNEL te eza concert tosali ligne tala oko filmer yango nyonso ba plus de 50 moulins plus de 100 moulins eza alimenté na cabine oyo ba moulins na la cabine eza na commune mususu eza na commune ya Ngaliema biso toza na commune ya Selembao ndo tolingi lelo toke na bureau ya SNEL bayebisa biso si c'est permis que commune mosusu eya kosalimenter na cabine ya commune mosusu parce que ndenge cabine ezalaki conçu on a étudié juste les kilowatts ya bandako eza awa est-ce que ba étudiaki surcharge ya ba commune mosusu nde tolingi toyeba lelo mama toloba ke SNEL musama be SNEL papa tolembi bango toza na posa ya courant baza batu mabe courant tolembi toza na posa ya courant bote mama Mbote papa. ba konda SNEL bazolanda yo koloba nini na likambo Papa, na lingi na loba pona SNEL. Liboso na zoloba na no pona SNEL, sima na kokende na régie des eaux. Na mai pe. Na mai. To bani na SNEL. SNEL ndenge za wa kabine biso yango. Bango moko tokenda ka la fois passé bazo mona nga ba yebi biso. Jeta lobi nini ke kabine biso za surcharger te. To yebi se ke bato ba mulende bato bazo surcharger. Dela na ebo e jet mutagera ba cabine. Alobe da surcharger te yebi te ke courant bime ke na ko tomusu. Ayebi. Bonga lobi yebi te ndeni. Ayebi. Alobaki na biso bato ba mulende peut-être baza ba 2 3
machine akende kokata bango bata machine banda loba changement ko ezate et puis dede bata machine baloba ke jet nde muta atekela bango courant nde to atekela bango courant ndeni apesa mbongo apesa jet mbongo ateka courant na machine ateka courant ba chambre froide ateka courant ba magasin efungwa na ba chinois na ba libanais jet muta ateka yango na biso to lobi na suka nanu boyete jet alongwa bana ya abiso to koma na courant ya pasi batinda la biso mutu mususu ya mibale régie des eaux to sali 1 mois et demi tozana maite bazo sala misala wa tozoma na misala bazo sala te yango na to sengi na régie des eaux atinda la biso mai papa nde tozana bo to comme une insécurité awa esiko to toka awa balandi biso na ba miibi na ba criminel ona mulili na mai toyaka kotoka mai molili ezalaki courant ezalaki te ale ba miibi balandi biso awa boy to balingaki ba boma biso likolo ya mai régie des eaux sale fera pesa biso mai to lembi 1 mois déjà zebele régie des eaux msala mabe sinali msala mabe et puis facile na bango ezomata kaka mai apesa biso mai meni bamule yango wana